Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbisa ebandi kimia okati ya mabota na bino ezali bongo cardinal Yves Luamba oyo lelo tozali na esengo ya kozala liboso ya ba télévision na bino na chaîne panafricaine oyo akosala musala pendant 15 ans de service pour satisfaire le peuple congolais na mosala oyo tozali na yango ya ko informer bino banani bino bato bozalaka branché chaque jour du lundi iti mokolo ya vendredi na confiance oyo osala biso à travers magazine oyo bosolo na politique à travers sango mokonzi le cardinal Yves Luamba nde bozali komona nga lelo bolimbisa oyo ezali kaka to kolakisa bino ke ndenge nini ya komi batela na ba mesure na ba geste barrière po ete bokono ya coronavirus Oyo Assemblée nationale basali prorogation pour la 5e fois. Oyo population bazali kotuna biso ba mituna ebele makambo yango ya coronavirus aussi la mukolo nini. L'État pe azali toujours na devoir oyo ezali na kati ya constitution ya kobattre la population. Mais situation yango pe ya peuple ezali ko pesa pasi mingi po ete makambo ya kurana mai oyo balobaki na biso to futa te ezalaki kaka pona 2 mois. Mais awa bazali ko continuer ko sala kaka prorogation. Bakonzi bozali ko prévoir nini pour la population. Boyebisaki ba bayer ba déranger biso ba locataire te pour magazine oyo solo na politique ezalaka mingi pona babola. Mais kasi ba bayer ba supportaki 1 mois 2 mois. 3e mois balobi to kanga biloko to ba roboke la biso biloko libanda to kokende wapi. Biso awa tolobelaka mingi babola biso na babola tozali kolela. Merci na bandeko ba kolanda biso na ba mituka na 98.3 na Africa FM ba chauffeur ba receveur nyoso ba client o bozali na kati to pesi bino mote mingi na Kinshasa awa ko ya koloba kutu te magazine oyo ezali lelo top ezali bongo bosolo na politique ba fan club na biso ba mama matungulu na somba zigida na gambela ba courage nyoso tu oyo na changu tozali awa na bino na travers magazine oyo bosolo na politique. Entre temps tobo sanité bandeko mususu Ange, voilà, artiste, na PCOP Babote Koto Salina Yolo. Merci, bon, continuez toujours comme ça la confiance dans le magazine Oyo Solo na politique. Bandeko na Équateur, Bakaya Ebola, et Zongeli Lisusu. Na province ya Katanga, to dali ko signaler bino kuna déjà confinement et sali ko continuer toujours pour na battre la population na bokono oyo ya coronavirus. Na est ya République démocratique du Congo, identification DG bandi pona ba militaire oyo bazali kuna pona ko battre la population. Biso pe tozali kanga awa na magazine oyo bosolo na politique po ete to meka bosolo la. Mais kasi lelo awa oyo dali ba actualité to kolobela lelo awa na magazine bosolo na politique to ebi biso nyo surtout tozalaki bongo semaine passée na ba télévision pona kotala bongo condamnation ya Vital Kamerhe na procès 100 jours et talibon ba maison préfabriquée. Bisonio so to dalaki liboso ya ba télévision to landi condamnation ya Vital Kamerhe, condamnation ya monsieur Jamal na condamnation ya Muyima. Et puis ezalaki na plusieurs réactions oyo bato ba komeli biso batindi na ba message. Je crois que awa kaka na magazine oyo bosolo na politique to komeka kosola na ba invité na biso to kosola be makambo ya mukuna. Oyo to c'est la verdict je crois que dans la prononcé mokolo ya le 25 juin to komeka ko sala pe analyse a na bandeko na biso et puis to kolobela moi makambo ebele mele mais yambo ete to banda par rapport ya situation ndenge koleka na mboka na biso ba mama Équateur ba sala biso image vidéo oyo to ko senga na régie déjà ba tshela biso yango pe to ya kozonga directement pour te présenter ba inviter na biso et puis to solo la masolo ezali très important kata magazine ya lelo bosolo na politique. Bola nano ba mama nde ba ole.
papa la yangwe komindo folwe nanzela buye kanalo liva mabanga yepa yoyo molimi yepa ye yo nakuya kale boye nala kuzuka mane ato nakobela mabanda ye nakobela mpasele kile kotere totanya masuwe komande bwato fufu ya bwato moke bato bakoma losile mbakula yepa ye yo bambonge yepa ye bato bakoma kosi papa bosenga baede ye masuwa minene etambola nakati Kongo ye Kongo ye. Merci beaucoup ba mama barolela mobola ye bakaka pasi ya babola yango boko mona doko kabola ka pasi wana ba mama na Équateur barolela pasi eleki ebola est frappé coronavirus est frappé liwa na pesi merci mingi na ba cameraman na biso Domboma o lelo bazali ya équipe costaud Gomboma plutôt Domboma et puis Jérôme Luzolo na bosanité Mosengo azali na régie et puis Franck Niembo. Mais c'est la BO, Bromona et Bromisane na terrain pour nous donner la information. Directement, je suis déjà avec mes invités. Toyambi Lelonani, Toyambi Maître Donald, Oyoya IDPS, Boyebi Ebinonio surtout, Oadali Bongo communicateur, Oadali Golobela IDPS, Lelo Tozalina et Awa Maître Donald Kabasele, et puis Tozalina Trésor et Batena, voilà. Oazali Bongo coordonnateur national du mouvement politico, je crois. On y croit, voilà. Oh, les lois EP na kati ya magazine Obosolo na politique et puis tozali pe nandeko Jérémy Salvador, voilà. Autre omega lelo ko solo la awa na lisanga. Mais rapidement déjà toke d'abord et pas yandeko Donald maître Donald Kabasele mbote na yo mwana mboka. Tobandi merci beaucoup. To bandi misa na biso moi maloba d'abord na ba téléspectateurs ba Rolanda yo to bandi semaine nabino ba invité à liboso ya magazine Bosolo na politique. Ouais, toujours tomber la bango une bonne semaine, un bon début de semaine. Vous allez faire professeur Moté na ba union sur ba message pour la biso à travers l'émission Oyo. Et puis toujours ebisa bango que nous sommes à la disposition na bango pour à tout moment pour éclairer pour la vraie information. Donc peuple n'a vu soit à la distraité n'a pas discours au bas politicien chacun n'a qu'un azo taillé pour se faire une certaine opinion. Et donc voilà pourquoi to mi pesi musala na ya koyaka chaque tongo est à la pourquoi justement pour que les téléspectateurs n'a vu soit suffisamment informés. Très bien maître Donald Kabasele. Trésor est Batena. À vous. Merci Ndeko Cardinal, merci na Balandinyo sur Africa TV Michel Toyebi, Mikuna Ibu ezosala musala malamu pona ko informer peuple congolais. Libaku malamu epesami libiso ne bandeli ya poso oyo koya kolobela makambo etali oyo ba kongomani nyonso ba Kongo ba fongoli be matoi. Ba boni elekaki na poso eleki et cette semaine o ebandi makambo boni ekoleka. Mais en 2 secondes, Ndeko Cardinal Alibaku Malamu Pesinga Ngai Kombo Ndeko Trésor Batena. Dans un coordonnateur national, il y a un mouvement politique, on y croit. On y croit, oh, et la Kisi Nalingala, Tozana Kondima. Tozana Kondima était Congo et Kotelema. Congo et Zotelema, Congo et Kokende bien. Tozana Tandastini, FCC, cache Tolamuga. Ndeko. To société civile. Ndeko Cardinal Nalobi Toza mouvement politique. Toza na société civile mouvement politique azarana tendance mais biso tendance na biso toza tendance populaire toza tendance ya peuple parce que za la côté ya ngambo boye toza na partenariat na mototé toza na partenariat na biso moko peuple pourquoi na lobi bongo c'est dans peuple le sens mona passe te peuple mona passe mais peuple mona passe na bae o ya pesa mongongo to apesa maloba yoza moto ya misa moto ya ecclesia yoza moto ya malongi et sengoye baba ebanso bayaka kolele pai na yo bangonde peuple oyo bazolo balobela biso nde biso tolobi na bayi Congo boye na mouvement politique na biso on y croit tolobi que tozana kondima ete un jour dans quelques années d'ici là mutu moko akoya mwana moko ya Congo mwana nangato mwana na yoto yo tonde kwa nani akokitisa rideau ya pasi yo ya este akokanga porte ya guerre wana roba esili nous croyons tozana kondima ete le grand cheval le grand Congo un jour akotelema peu importe le temps
ata circonstance nini ata moto nini ata maloba nini Congo ko finir par côté mais yango wana tozoya na optimisme ya kolamuse pa ya ba congolais balongwa na likanisi te Congo ko bonga te. Qui est derrière toi? Na ebisi bino ke Ka population ne aza sima na ngai. Soki moto azaki na sima la masse n'a pas l'âme mon amoka. Au matin yana do umela pora ko loba vérité oyebi ndeko cardinal na botosi oyo napesaka yo nakoki koya te mpona loba mai oyo ezangi ntina soki nazwi libaku ya malamu ya koleka epano nakoyebi so bosolo mpo toza na bosolo na politique soki naza na tendance quelconque mpona nini te nabeta libaku na banda. Merci Trésor Batena. Jérémy Salvador à vous. Merci mon cardinal. Na sepeli mingi na ndengo na zusu libaku ko solo na yo mokolo. Très bien. Ya liboso na sengi merci mingi na mokeli et pas parce que so libaku ko tema su liboso na bino peuple congolais, peuple espoir, peuple avenir, peuple travailleur. Liboso botondi mingi lisusu na bakolo chaîne bo basali ete solo ya politique lo mananzela obe moko oyo ki masolo ezali tamisé ezali fraîche ezali ya solo incontestable na ba couche nyoso tout ezali kosala ete Congo ekende liboso yango na lobi na sepelaki mingi lisusu na ndenge situation ya mboka ezali kokende malamu likambo etali kaka spe moko justice soki koyoka ngombe toni kosimba ngo na maboko quand même nde yango ne bande na lobi merci mingi po toni koyoka solo ya état de droit. Merci beaucoup. Tant que l'obéli justice, Tobosani pete santé coronavirus. Assemblée nationale pour la 5e fois, Baro Salara prorogation au peuple à Rolela. Je ne sais pas comment ni yo analyse néo-sala. Déjà, ezali Tobandi pe déjà malamo. Ezali compliqué pour nanini. Potangu baka ezalaki kaka zomi basi ko kanga gombe. Kasi tango baka comme déjà ba 5000. Ezali ko kende. Situation surtout ezali kao na mboka. Koya pona kota awa na gombe na sali bangonga misato na kata mbute ya toliko kende pesa mokanda. Donc 5e fois ezali ko repousser les sous. Ezali ko tuna est-ce que ezali ko benga ngo ezali ka coronavirus to komi corona shida to corona cop na sima wana mpo mbongo ezali te to mbongo kota na nzela wana est-ce que réellement ba mesure bali ko sala est-ce que c'est ko kende ndenge esengeli to na kati on comme comme komi politisé donc tout le monde sous clarté ndena boso na politique e ko sunga biso to ba lolenge kani ba point de vue na biso e ko mabiso to yeba mais point de vue d'ailleurs point de vue na ngai ezali boye lokola ngai nazali molobeli ya ba travailleur na teni na ngai ya mosala na tango 2 minutes na déjà ezali ke biso ba travailleur esi to lembi déjà na sima a to ebi sort na biso te belé déjà ba congé to kokota ba ko diminuer ba salaire na biso pe misusu ba fa déjà na ndaku est-ce que gouvernement zali ko penser stratégie na ko sala po ete sima nango sima coronavirus oyo peut-être que vous allez le 5 juillet peut-être le 5 nde balobi est-ce que sauf imprévu voilà est-ce que stratégie zali que après ça déjà ba non travaillant baza déjà ebelé mandam va travailler ngo bazali ba travailler ngo mukie susu mingi baza déjà ba congé technique bazozonga déjà ba travailler par étranger neto yebi ba libanais ba bayer pe ba comme patient ba bayer kutu likambu mikanda il y a déjà ba préavis na yebi te est-ce que le gouvernement zali ko penser loko wana tout ça ko penser ba yo kanaliser loko moko po mikolo so zotala bien c'est vrai que ville zali confiné mais so continue na gombe vie zali elinko ko laksanini na supermarché mo ka ba même personne ba zoko ta même vie et ça li pona peuple to pona catégorie ba to moko boye donc coronavirus to lembi yo coronavirus kende coronavirus tika biso to zongela musala na biso to le saban to Maître Donald to zokende Maître Donald lelo na roebisa yo épicentre komi commune ya limité mais lelo gombe toujours confiné population baro lela 5e fois yango prorogation na mambo etali coronavirus à vous. Oui ndeko ya liboso il faut te que c'est vrai peuple na biso pour la plupart ba tout bazo se retrouver té ça il faut le reconnaître. Et puis, il y a une situation où il y a RDC. Il y a d'abord une situation où il y a monde mobimba.
Donc il faut d'abord que que le fait que tu as peut-être un confinement, ville ya Kinshasa ils allaient presque mise en quarantaine et zate po mokonzi na biso moko alamuki na tongo aloti ndatelemi alobi kete batu bakota confinement batu banyoko laki ngobila batu alobi ngaite c'est-à-dire chef de l'état. C'est-à-dire que mokonzi ya mboka azali d'abord garant ya nation. Imaginez-vous ndeko que bati kaka coronavirus ndenge yaki toyo kaka na bino to vandi o batu misatu bakwei na wileri bakufi coronavirus. Okoma na victoire batu 10 bakwei bakufi coronavirus. Oyo ka rond-point kimponza batu bakufi 30 coronavirus. Oyo ka super lemba base na ngai que non batu bakufi 30. Est-ce que mutu moko akoka ko bima? Kozwa ta transport ki to. Chacun devrait se confiner de soi. Mais mokonzi mboka il prend d'abord la mesure il y a likambu. Que likambo yo malade ezoboma na France on comptait 5000 morts par jour. Na journée moko bato bakufa 5000. Mais si c'est ça que je dis, c'est-à-dire que bango bazo kende pe malembe selon que ba résultat ba minganga po yo za cardinal. Nga naza juriste, ndeko aza travailleur. Munganga place oyo azalité munganga lobaki ayebi tenenge bato ba robika tolandaki docteur Muyembe ba mususu ba robika na mai na Radio France Internationale s'il vous plaît. C'est ça que je dis. Il y a même un plaisantin d'un président américain oyo pa yebi ça qui va tout ba mais la même désinfectant au bosani yango. Donc il y a toujours des ragots na oyo l'Obama, il y a toujours ba biloko moko boye ekoki ko l'Obama. Mais cela ne remet pas en cause le fait que maladie ezali. Moi je vais proposer na bakonzi mboka justement comme bandekonyo so bazo proposer qu'il fallait en principe trouver mécanisme. Ba minganga na biso ba ebisa biso. Ce qu'ils sont capables de faire. Ba solution nini bango ba trouver de sorte que to vivre na coronavirus ndenge to banda ko vivre na malaria ce qui ezali possible. Pour malaria pe, il faut te dire la malaria est la maladie qui tue de plus que même sida. Selon les statistiques, il y a organisme, il y a santé, il y a minganga. La malaria tue de plus que tout. Alors, on a appris à vivre avec la malaria. Au début, il y a une période où bana bazo kweya, moi na bana otambola boye, benga maladie ananini. Oui, buka. Vous voyez? Il y a des épidémies qui arrivent, il y a des maladies qui arrivent, mais les rôles du gouvernement Zali, bon, te confiner. Économie en boka boyebi qui est par terre. Gouvernement ni n'a qu'au sepela que économie n'a pas par terre. Il n'y a pas un gouvernement qui peut souhaiter. Oyebi que lelo demande n'abisso sur le plan international. Et Zali une demande très réduite. Vous pensez que le gouvernement a sepela la situation? Non, pas du tout. Bah importation, bah exportation. Échange entre États. Et ça, c'est le gouvernement qui en souffre. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui en souffre. Mais parce qu'on est devant une urgence sanitaire, on n'a pas de choix. Tout stopper dans nous, on prend une mesure conservatoire. Ça nous permet de voir comment la maladie avance. Très bien. Quand on aura vu que, bon, pour l'instant, voilà la technique nini. Voilà pourquoi on fait tout par le ministère de la Santé. De sorte que tu vas s'habituer à la mesure barrière. Donc, tout ce qui est là, tu as vu que tu banda ko tambola, moyen peut ça mutumbo peut-être que la tête, tu ça la même 30 ans dans situation là. Moyen il faut sokola kamaboko à tout moment, il faut okangaka munoko. Ce sont des habitudes, il faut éthique à la na biso. Peut-être qu'en déconfinant, bakoloba OK, toko déconfiné, mais voilà comment va tout bakotambola. Eza na bus, eza na nini. De telle sorte ceux qui malades ba ko multiplier ba test, très bien, ba multiplier ba centre ya ko soigner et c'est comme ça que ba ko koloba bon maintenant to tiki batu batambo. Merci voilà. Maître Donald Kabasele. Trésor Batena, coordonnateur et mouvement politico, on y croit. Voilà. Nous croyons mais t'as la réalité. Todagina docteur Vangoua ba na molécule. Oh non, il y a un robot qui sa coronavirus. Til loyo suite moroti. Ba robenga docteur Jérôme Mouniengi. Depuis ayawa auto qui sera commis conseiller na présidence. Til loyo population na souffrance
barolela coronavirus et ko beta fimbu ba bayer ba komi impatient na régie de zone SNEL ba komi impatient to signaler déjà que facture ya ba mois au chef de l'état promettant y peuple ba ko futate mais ba ko tigela biso babola à vous. Ndeko Cardinal, merci beaucoup. Naza très à l'aise dans la question. On dit que TV Zangonga, ndenge bolobaka. 2 minutes na yo. Na kozana lombango me talaka na impartialité nyonso ndengo zo kabola biso mwa minute. Na lingna lobabo. On dit maladie ya coronavirus toko vivre nango comme toute maladie normale. Toko za obligé à vivre nango lokola maladie moko boye normale parce que à l'urezo kendele ndenge ndeko Musali Jérémy Salvador Aouta Koloba. Tozalaki na 10 cas ba confiné Gombe. Mais si ka watokomi na 5000, tozo kende na 6000. Ba continuer ko confiner Gombe ndeni. Mais yoka likanisi na ngandeko. Naza parfaitement d'accord na oyo ndeko maître Aouti Koloba. Mais esika naza d'accord na yeteza na point oyo. Alobi boy malaria e bomaka na monde koleka kutu coronavirus. Aza na raison. Wa naza totalement d'accord. Mais sika naza d'accord c'est que en aucun jour malaria etikala ko perturber l'économie mondiale. En aucun jour, malaria etikala ko bloquer batu na banda kuboy. C'est-à-dire coronavirus est une maladie oyo tokoki ko zoyango te d'une façon légère. Tokoki ko zoyango bongote. Oyebi mokonzi ya mboka za na nguya nyonso ya ko sécuriser population kasi ayeba ete. Mboka oyo Congo to vivaka na économie moko bo eza une économie ya bunda bunda. Mutabimi lelo abundi azuite. Mais tant que ndeko maître azoloba que to vivre nango lokola malaria. Moi je pense non. To ko vivre nango lokola malaria te parce que malaria ezana ba pratique curative auto yebeza kuna ba kisi kama tale belebele. Mais coronavirus maladie wana kisi nango jusque là précise une thérapie précise ezate. Et sengeli naï gouvernement pona ko kenalomba mo TV Zangonga. Et c'est que le gouvernement na mokonzi mboka on a nazo proposer za mibale. Bayi Congo bazolanda biso netando na yo bayebi ete ko confiner Gombe. Et ça différent na état d'urgence sanitaire. On peut décréter état d'urgence sanitaire na ville to na mboka et ça pour bazo ba mesure drastique ba mesure ya makasi pour na koyeba ko faire face na likambo e koyemba mo biso na norme ya droit international to benga rebus sic sentibus. Et ça principe moi ya droit international au lobby changement fondamental à la circonstance. Ndeko cardinal to vandi boye mbala moko pouf érosion libenge salamiao to volcan ebimiao. Oyebi ke na ba botu na ba mitu ke nyonso ko panzana. De sengeli to zosko ba mesure pour faire face à cela. Na banzi ete et sengeli na mokonzi mboka et sika na région na ndeko na ngai maître to vivre na maladie mais en essayant de décentraliser ba point ya prise en charge ya santé. Ba centre de santé belé o ya l'état eza na kati ya ba commune eza na kati ya ba quartier batika kaka te biso banso to ke ndara inerbe to ke ndara monkole to ke ndara ngalima to ke ndara wapi ba ko décentraliser à telle enseigne que le ko la population a ko vivre na yango na ba geste barrière a chaka chine a sokola mboko mais erreur pezanga kate tango ko contracter maladie on azala na facilité. Il y a des soins de santé na place où à proximité na. Merci. Et donc on a aussi ça pardon de cardinal. Rapidement s'il vous plaît. Na ko ça mokonzi mboka boy. Oyo congolais azon parce que Gombe est un centre d'affaires na administratif ya ville à Kinshasa. Soki okangi Gombe, le lo épicentre commune à limité. Siko to kanga limité to fongola Gombe. Pokuna pe ba usine ezali. Donc ezana tinate. Mokonzi mboka azo ba mesure oyo ya ko prolonger za malamu mais atala boni bandeko oyo ba kota ka Gombe na ba bureau na bango ndenge bakola parce que oyebi bien que ba bailleur kala mingi te bazo ba déjà ko bois kabilo libanda yo ministre urbanisme habitat ozo pesa ka ba injonction mais ozolo baté ba mesure d'encadrement pe ya ba bailleur on parce que bango pe bazo na habitat na yo. Très bien mon mboka. Merci beaucoup. Dossier sali ebele na rumuna déjà ba message ko kota ba signaler biso wa Kin Bopeto qui rage déjà ya rivière ya Kalamu o ya Bongolo wana. Salité comme na niveau moko yo na yebite population ba roloba na yebite c'est d'abord on a mettre Donald Kabasele pour ba dossier dans les mois mingi d'abord makambo ya Kin Bopeto résultat na ngota ndeni. Bon Kin Bopeto c'était une bonne initiative appuyée d'ailleurs par le président de la République. Je me rappelle dans le lancement de Kin Bopeto le premier citoyen congolais était lui-même
à la pointe. Il a lancé Kin Bopeto. Nous voulions bien que Kin Bopeto ait à la slogan T. Parce que parti Nabiso ezali ko prôner le peuple d'abord. Biso parti Nabiso toya kanaba spectacle T. On dit qu'on dit, nous disons par exemple un programme. Oh, Zagana, une minute, hein, une minute. Alors, nous remarquons curieusement sur le terrain qu'il y a certes Barter Moussousou Neti Gombe so leki na ebite po batu bazokota to ba kotate mais soki o leki na Gombe na boulevard o ko remarquer que pour moi na même sachet oyo boye eza problème na ebite so sali c'est bon mais nous ne voulons pas que ezala kaka parce qu'on veut faire des Gombe ezala peut-être propre batu bazate non tolingi mentalité wana et se répercuter tinaso. Curieusement, c'est qu'on remarque, c'est quoi? Initiative ya kokure eza initiative mabeti. Mais quand on cure, bobi misi ba déchet libanda, il faut bon se soucier que batu bavandi mupanzi wana bazana bananike, bazana batu bakoki kozwa pe ba maladi ko solo et kokoma na degré moko okoki ko s'imagine. Mais okomona batu bakure batiki ba déchet bakei. Ils vont faire même 2 mois. Cette pratique, tu dois comprendre. Et ça, ou quand bazo a décision à kokire, il faut la monko bateau ya kolokota baza. Voilà un peu bilo que tu as proposé dans le gouverneur de la Kinshasa. Anomaki coordonnateur ya Kin Bopeto. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent où ils allaient déployer pour le programme de Kin Bopeto. Oyo coûte ba subvention ti a gouvernement central babanda ko lela ville de Kinshasa lobby 30 secondes tozana ba partenaire te tozaka kabiso moko mais le gouvernement central le président a décidé que va appuyer programme wana Kin Bopeto de sorte que Kinshasa est à la propre mais tu dois comprendre te un moment ça commence et ça remarque mususu ça ceux qui mo konzamboka linya leka bourgmestre akocha ba peinture mbangu cette attitude est malamuté. Nous voulons que la propriété est là, que ça soit là permanemment. Tout le monde en chaque jour. C'est pas par circonstance. Eli ya Kinshasa moro Mike Mukebai. A ou d'ailleurs tweeté d'ailleurs à senga na ba kinwa na désobéissance. Alobi ba ko sala les sous ba salongote parce que bateau ba sala bateau ba ko teka na banzela batia kambongo na bango o bataxo ba ko senga bango ezali po ete servir na ville basala mosala ya kobongisa. Je ne sais pas comment yo ko apprécier. Soki un député provincial Mike Mukebai soki député ya Kinshasa koki koloba bongo je ne sais pas comment qualifier ba propos na ye mais salongo e bandika kana Kinshasa te. Toujours apprécier les lots Kigali pour être la capitale la plus propre d'Afrique. Bazoa ba cantonnier. Kigali, vous savez que chaque samedi, lui-même le président Azana Balaba Lazo sa salon. Mais ba cantonnier peut bazali. Non mais ça n'empêche pas papa. Ozad liboso lupango na yo. Liboso lupango na yo salité zali. Liboso place yo zo vanda na ndaku ba salité zali. Il faut causer la kaka gouvernement central akita. Soit gouvernement provincial. Non, pas du tout. Matiti et boti liboso lupango na yo. Il faut gouvernement provincial à kokate la yo. Soki député provincial à koki koloba biloko bongo na yebite soki azali député. Je ne sais pas. Il faut toti kaka quand on parle des affaires de l'État. Toti kaka moko moi sentiment et appartenance pour naza peut-être mto la muka, soit pour naza mto FCC, soit non. Il faut les affaires de l'État, on n'en parle pas avec état d'âme. Ozolobango avec mon frère. 30 secondes, maître Donald. Mutuka na yo kokombola te. Okozela l'hôtel de ville là kokombola na kati ya mutuka. Très bien maître Donald. Toke pas un trésor et batena. Kin Bopeto. Obi de cardinal yo za journaliste d'investigation ndenge na zo isaka otango nyonso eza ko flatter te poza mosala na yo. Oyebi biso tozolo baboye. Kin Bopeto yo na banzi mukolo basalaki lancement ozalaki na terrain. Na banalo wana tomoni un chef de l'état sur pas. La population congolaise ndenge ye moko azwaki kombo. A komboli Kisasa, soki Kisasa.
et komba makaposo nyonso to mikolo nyonso ndenge salamaka mukolo lancement officiel ya programme wana. Je pense que Kinshasa tozana tina te to banda kolela. Eza raté Nazokende. Natikio 2 minutes. Dossier rebelle. Salela rabiso pe faveur na mongonga mais na kowela na mwatango pe singa ipoza privilège. Oyebi ndeko na yebi te nani oyo apesaka ndeko Gentini Ngobila nzambe to ba conseiller na elikanisi kitoko ya Kin Bopeto. To nani pe amemisaka ngambu monene oyo ya koyela biso Kin Bopeto na Kisasa. Kimbuta boyaka ngo bien na Babero Simbate. Po Kin Bopeto cardinal ezali mbeli na mungongo. Kimbuta boyaka yango. Eza babengaka na français pe de dama. Alobi Kinshasa ça da ba moyen te natiki yo continuer. Kimbuta azazo bate. Oyebi Yandre Kimbuta ndenge to misana kubenga aza bololete. Azazo bate aza moto abwanya moto mayele. Tango aboye eloko c'est kamoni batena na babutisa nango. Mais yo soki oye olobi na match ezobeta masobo kotinga na kotia bimisato pe kipe ko gagner. Ba kotisi yote ndeko siko tia but. Moi je pense que ndeko Gentini Ngobila na likanisio ya kinango, il a été très mal encadré na secteur ya communication na yena no ya Kin Bopeto premièrement et deuxièmement na ba faisabilité sur terrain. Pourquoi? 1 minute. Ozome mangamba ndeko sango ndeko cardinal nazokende. Tozana système moko scientifique o eza partout to bengaka suivi et évaluation na surveillance. Chaque projet azalaka na suivi évaluation na surveillance ngai yo ndeko trésor batena na élabora projet moko boya suivi évaluation na surveillance pona programme Kin Bopeto na beta ekuke na mona ba mikolo bandeko bola kisanga epai na exposé na tikala kozwa ekuke te tozomona ya tala nanu a lancé programme ya Kin Bopeto quelques semaines après un mois to moi ba policier ba kiti na terrain ba bandiko buka ba bandiko panza ba bandiko bengana malam bobuki ba biloko bato. Mais où est-ce que la communication ya Gentini Ngobila et ça là qui vulgarisation ça peut prendre 6 mois ya vulgarisation. Bazo beta kaka kokoko na mutu ya congolais. Pour congolais ayeba, on n'a pas vu tout le monde était ba spécialiste, oh ba vulgarisateur, ba gens communautaire bazo kitana ba quartier ko lendisa mutu, ko essayer ko solola naye. Tala Kin Bopeto eza boy, eza philosophie. Motona ndenge yo lati botone na lati boy na yepeto. Po soki na yakina banzambala ya bato fulu na ngana lekaneta na plateau na yote. C'est-à-dire soki mutu yemoko na nazo bima Bopeto et que liboso ba ne tangu allié azui ba salité ya mbisi aya boaki liboso porte à lopango. Et c'est ndeko Gentini Ngobila a martelé mingi ba faisabilité za ba technique oya ko curer eza malamu. Mais celui qui cure ndenge lobi ndeko maître a curé atiki yango na balabala. Mais moi je pense que ndeko Gentini na Kin Bopeto soki na kosuki sawa na ko ebo excellence gouverneur de la ville ozwaki likanisia malamu ozwi likanisia malonga ya kosala biso ete babita ya ville ya Kinshasa tozala na Bopeto eza likanisia malamu. Mais kasi ti lelo tozomona te eza posali mbeba moko ozalaki moteite ozalaki moto ya fimbu parce que la pédagogie d'un projet et permettre à mutu nyonso à s'en accaparer à s'en charger nango Trésor bakena batena aussi au salaire limite na yo yebisa biso en clair bilan provisoire ezali négatif ou positif ndeko omoni dans 30 secondes s'il vous plaît. oui, Trésor batena nakoki ko juger bilan na d'emblée parce que ça sur non bilan ya Kin Bopeto yango na lobby bilan provisoire bilan provisoire. OK. Et là qu'on a lobby en toute honnêteté na koki ko juger en mbala mon côté pour match ezo très bien toke pas ndeko Jérémy Salvador 2 minutes na yo pe papa. Kin Bopeto ezali concept kakate ezali faisabilité oyo ndeko Gentini Ngobila azwi mukumba munene botika ko comparer Kinshasa na Kigali botika ko comparer Kinshasa na ba pays mususu po Kigali yango moi Kigali yango ezaka ozwi Gombe ozwi 2 communes osangisi donc soki président ali président ya pays kaka ozwi ka ba commune osangisi nde pays ekomi Bopeto ezali te likambo koloba ke Congo tozali salité mais tozana salité na biso elingi koloba nini Gentini Ngobila senga merci na Covid po Gombe tikali kimi oza occasion ko bongisa nzela ko kombola yango chance na Covid kasi ba sachet otie biso na nzela wana ezali ba sachet na mopepe kaka mbula moke ce qui litanga mbula tongi e vimbi lokola nini pasuki
des alibis comme adapté bien pour na ilanga awa kasi po ba chegepe baza libanda ba binipe libanda po gombe za okanga mo ba opérer zalité kasi tangu angoueme ko zonga na gombe vos sachets là s'il vous plaît ba sachets wana za vraiment dende wana ça ne mérite pas, ce n'est pas digne d'une ville. La ville à mon côté na tambo na sili komona na capitale bo tchot ba sachet de ba poubelle pour kolokota. OK. Bon. Bozali batu bo vandi na poto bo sili komona lolenge kani poto ezali na ba balabala ndenge ni basala ka yango. Likamune ezali na congolais, ezali ka ko incriminer Gentiningo Bilate. Qui ne peut ezali concept na mutu ya mutu. Donc l'hygiène il faut à la partie ya ndako. De l'eau on gagne la campagne au salema. Ou la kinbo peto on gagne la campagne ya moralité à moto. Ndeza la bo peto nan. Pour ceux qui ont été amis na mutu na yo, okoye ba lolenge kani ya kubwa kasalité. Lokola lolenge kani ya ko la recyclage ya bosoto na yo moko. Basala initiation à la nouvelle citoyenneté à l'époque où Joseph Kabila était président de la République. Batié la mère Mende Simbite. Le loyo ministre ya jeunesse Bilika Male. Azawana makambo simba rati ngai nazali ko kamwa po bazali na communication malamu te. Nous sommes des communicologues. Yona nous sango zali nzela ya solo pona ko information ya solo ya bosiki siki. Pona congolais akoma peto to vile za la peto ya yambuzana no mentalité ya moto. Ko sa ba campagne be d'éducation lolenge kani moto soki auti wenze akotia salité na ye place nini. Lolenge kani omeli mai na molangi okofina yango komi muki obwaki yango na nafulu lolenge ka na ndako toki ko gérer déchets na yo na ndako so déjà oyebi yango bo ba futa kampako na bango 200 soki ndeko oyo asili ko tweeter ndengo na bo pesa susu mbongo te to bo sala sala honorable ada eli ya bandage ezali kanda nde tindiye ezali kanda nde tindiye po amona ka ndenge 200 peut-être ça pe na bandako ne ba pesa ka 200 500 bazoleka. Kasi mokondi Gentiningo Bilatika ko incriminer kaka Yandra Lobi 60 millions. Bon, c'est vrai zali nango passé. Kasi zali sikoyo avec les moyens de bord. Chance pour la Covid, vu les akimia. Kasi à partir les 5 nengo promettre biso ekozonga. Est-ce que va sachet ekotenir? Est-ce que kokombo la balabala ekozasu ndenge ezali na Gombe? Ou ezali Gombe bongo ba commune. Parce que Gombe ezali commune phare. Commune phare ya pays mobimba. Lolenge quand on dit qu'on maintenir yango système de gestion ya déchets ngana mozali système ko beta c'était makasi. C'est vrai que dans l'équipe na moni ba engin belé ya kobeba na première rue allait belé ya kobeba. Je crois qu'il faut qu'on tia ba fonder kuna parce que c'est là où on saura comment ba salité ozali ko vanda bandal commune oyo bokonza mboka ba idogiraki makambo ya Kinbo Peto kuna ndenge nini yo koleka kuna nazali koleka mais likamso sali ko sala sengote passe ezali kaka ba gens bazali ko sala balati bilamba o ya vert wana bakona osu ba mandia na nzela ba ko senga so komona ya simbi kombo akombuli 1 mètre carré mais depuis tongo ko senga mbongo ba pesa ta 40-50 000 donc c'est comme dans sous quoi plus sous pas si congolais passe. Merci beaucoup passe Nicolas passe batineli biso pe message na commune ya Lemba comme à travers direction ya Salongo batiaki ba séparateur moko wana na Kambumba batiaki ba séparateur moko wana nzela oyo ezali kaka na lena retour deux bande ya lena bande ya retour baye kotia ba séparateur oyo soki mutuka moko ekufi na bande ya le moye mutuka mususu eleka ezali te nani yatiaki yango hôtel de ville de Kinshasa mais toye komona yango awa après 2 mois ba constater que nzela circulation ezali impraticable bazui ba séparateur wana babwaki yango à côté olesala kini bopeto e kosala lisusu kini bosoto na salongo wana ngamoko na legaki wana me namoni pe bandeko ba kobenga bakomeli biso yango awa na message to kosenga na gouverneur ya ville province ya Kinshasa baluka ndenge nini ya kotala situation wana po ete insécurité zana na kati ya ville province ya Kinshasa moto akoki kobata mawana lali pe asali moto mabe. Merci beaucoup. Tokei na dossier ya Vital Kamerhe. Procès 100 jours ya ba maison préfabriquée. Na en complicité avec Mosengo dans la régie. Botia la biso d'abord image voilà et puis tokoya ozonga na bandeko pour être tobeta masolo parce que dali très important pour population adala qui branché kota la procès au banda et banda
première, deuxième, troisième, quatrième, ti ndenge ba rendre verdict. Total d'abord image. Un rituel dans cette commune de Kinshasa. À chaque rebondissement dans ce méga procès anticorruption, l'agitation s'arrête et les habitants se retrouvent devant la télévision pour le suivre en direct. Je prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Vital Kamerhe, chef de cabinet du président Tshisekedi, est condamné à 20 ans de travaux forcés, accusé d'avoir détourné 50 millions de dollars de fonds publics. Une peine sans précédent pour un intouchable de la vie politique congolaise. C'est ça la renaissance de l'appareil judiciaire congolais. C'est ça ce que nous avons voulu depuis de temps. Nous avons pensé que l'appareil judiciaire congolais devait être remis en cause. C'est pour la première fois dans ma vie, je vis un procès comme ça dans notre pays. Alors, je remercie d'abord la justice de la RDC. Ça continue toujours comme ça, pas seulement pour Kamerhe. Si beaucoup y voient un tournant dans la lutte anticorruption, dans le Sud Kivu, région d'origine de Vital Kamerhe, les réactions sont plus violentes. Sur ces images, on y voit des militants UNC, le parti de Kamerhe, mettre le feu au drapeau politique de l'UDPS, celui du président Tshisekedi. Ces manifestants rejettent cette condamnation. Ce n'était pas le moment de condamner Vital Kamerhe parce que le pays va très mal avec l'insécurité et les rébellions partout à l'Est. Il devrait plutôt s'allier pour construire le pays en éradiquant d'abord l'insécurité, Ebola, le coronavirus, tout ça. Je sais qu'il a des qualités qui ne cadrent pas avec ce qui se passe. Et si la justice a fait son travail et qu'il n'y a pas de tendance politique là-dedans, je crois qu'on attend la suite. Dans la région, la situation reste tendue malgré un calme retrouvé au centre-ville de Bukavu. Condamnation Vital Kamerhe. D'ailleurs, nous venons de suivre notre frère là. Abi, ce n'était même pas le moment. Bon, je ne vais pas encore entrer dans les commentaires. Il y a Bandeko, dans les images proposées. Il y a des images dans la presse internationale, TV5. Alors, mais là, directement, pas mettre Donald, tout le monde drapeau, il y a IDPS, na Walungu Barotumba. Divorce consommé? Bon, déposé avec beaucoup de peine, dans mon image, je crois qu'avec des millions de Congolais et de combattants, au Bazolanda, là je m'adresse plus particulièrement aux combattants. Balandine Tinga image, Dengue Bazotumba drapeau, il y a eu de peste. Bon, Bandeko Batumbi drapeau, il y a eu de peste, il y a eu de peste. Nous ne pouvons pas dire que IDPS a un monopole. Il y a au Sala Air Moussou Koleka O et Salemiana. Mais comme président Aïe Nabiso est parti. Jean-Marc Kabunda Kabound que je salue. Aïe Bissaki Biso, bon observer, attitude, il y a calme. Dans l'attitude, il y a neutralité. Je me réserve de commenter cet acte impardonnable. Bateau Batumbi drapeau il y a eu de peste. Nous sommes dans les recherches. Toyeba baza banane. Baza bato parti politique moko. Baza bato société civile. Baza bato wapi. Nous les aurons et nous allons continuer pour que la justice vraiment rétablisse les responsables. Oeza emblème. Omoni nenge batumbiana. Un autre combattant de l'UDPS a kozwa libanga bambi na télévision. Ça je vous dis. Vous pouvez toucher à tout, sauf à ce qui est sacré, comme les emblèmes et à partir d'Angaï. Ndeko Yomoko Moni, quand j'étais en train de suivre l'image, comment je me suis dit. Mais en homme d'État, nous ne voulons pas peut-être qu'on se plonge en cherchant encore à créer le feu. Mais nous appelons tout le monde au calme. J'ai apprécié, s'il te plaît, j'ai apprécié l'attitude de la direction politique de l'UNC qui a réitéré son engagement dans la coalition Cash, dans la FCC Cash, qui a appelé le président de la République à s'impliquer pour que les institutions de la République, notamment la justice, fonctionnent normalement et tout. Mais nous condamnons avec la dernière énergie acte ignoble. Il y a Kotumba, drapeau, emblème, il y a parti Nabiso. IDPS, en ce que je sache maintenant,
L'UDPS n'a pas brûlé les calicots d'un parti politique. L'UDPS ne s'est pas illustré par de voix de fait. Et aux hommes, on a une image de l'État. Maître, peut-être le procès n'était pas équitable. Comment vous appréciez? D'abord, pour la première fois, il faut que tout le monde, même les détracteurs Nabiso, il fallait d'abord apprécier, faire chapeau bas au président de la République. Pour l'avènement, il y a état de droit dans Mboka Nabiso. L'UDPS s'est battu 37 ans durant. Pour que, une minute, hein, maître. Okay. Pour que. Mais oh, ils ont sujet au lobby principal. Tous sous une minute. Non. Au Bandai, déjà, vous avez consommé vraiment votre temps. Ok. Éclairez-nous alors. Donc, voilà. Et donc, nous avons fait 37 ans de lutte. Très bien. Pour qu'un état de droit soit là. À l'époque, tu as vu que justice et Zalakaka contre l'opposant. Justice et Zalakaka pona ba kuluna oyo ba ibaka na balabala mais ba proche il y a ba président de la République ceux qui baza ba ministre ceux qui baza ba DG bango ba simba ka bango te. Okay. Donc ce procès inaugure ou carrément empêche désencourage bateau bakanisi qui sont toujours dans ce régime des intouchables, ça n'existe pas. Mais nous disons, nous avons la compassion et la solidarité pour allier Nabiso détail au Azali Vital Kamere. Malheureusement ou heureusement, monsieur Vital Kamere Azali condamné par la justice. Oyo biso na ye to souhaitaki keza la juste. Pour ça Hollandais na ba bitandoike ya mindele ba télévision, ba chaîne internationale, vous l'avez vu dire que biso to qualité contre les pillages de ressources. Namboka na biso. Tokoya ko instaurer gouvernement ya sika. Malheureusement, comme on dit, la révolution mange toujours ses propres fils. C'est une réforme que nous avons commencée et la justice est tombée sur lui. Nous avons la compassion. Mais comme on dit, la loi est dure, c'est la loi. Merci beaucoup, Maître Donald. Ok. Donc, pas à Maître Trésor et Batena, voilà. Procès 100 jours, il y a ma maison préfabriquée. Procès dans la qui est équitable, politique. Comment analyser? Merci, Nico Cardinal. 3 minutes. 3 minutes, mon amour. Talarangonga. Talarangonga, 3 minutes. Ok. Nakozala penza très clair. Maître Ndenge Azaboué Nangambo Nanga ya Mwasi, toyebani lelote. Toyebani depuis 2003. Toyebani kala. Tobande ko samba n'ecclesia moko. Nga côté ba beta kanzenze koyemba, ye côté ba yo babenga ba pandisa ba évangéliste. Musali nzambe monene. Mais je ne peux pas comprendre lelo ndenge nini politique ekoki ko changer. Mutu oyo nga na yebaka boite. Akomi mutu akoboya kobuka lokuta? Te, nalobi te kabuki lokuta. Nazo kende ndeko cardinal. Soko Olandi ba propos eleki na bandeko ya Kivu, Olandi commentaire na bango, Olandi na réaction à mettre banda qui bien. Alobi boye. Toza frappé na kocha commentaire te na o nyon se komeli allié politique na biso Vital Kamere. Maintenant si mayemo ka buki lisusu maloba na abandi kotia ba commentaire. Ba commentaire na amemi mingi na haine. Amemi mingi na haine. Na landi bien. Yemoko tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi avec grand respect et Loba Nango Jamal, avec grand respect pour le président de la République. Mbala yambo na kutana na epe mbala suka na vi nanga na kutana e na 2015 na salon d'affaires moko ezalaki na Béatrice Hotel. C'est na salon d'affaires nga na ki représenter société na zalaki, yé pas zaki comme invité. Tango akoti batu nyonso bazopesa mbote l'équipe na meso esika na zalaki na telemi na pesi mbote. Wana zana nous député na 2015. Né na ipse na honorable Félix Tshisekedi. Lobi soki nzamba sali ngolu gagner bokonzi. Nini rememela biso. Apesa nga réponse mon poussé. La justice élève la nation. Achenga siminga lipeka bwabi la justice élève la nation. Akei. Nga na yebi azamuto ya rancune. C'est un monsieur bien. C'est un monsieur bien. Mais tangu nazoyo kabayi politique ya bande kwa UDPS bazo memela biso makambo ya parlement debout. Na plateau boye koya ko inciter à la haine eza malamu te. A lobby boye mettre à lobby tozo ko identifier bango. Pe ils seront sanctionnés. Papa, wana siko lingi kuna moto epeli ape moto epeli. Sanctionné par la loi.
Mais papa, dans lobby boye, les partis politiques, ce sont des boutiques privées politiques. Et ça, la personnalité juridique internationale, c'est le quoi baïta. Wana il faut tout ebamo. UDPS a Suki Awa. Pour prester na Paris, UDPS Paris, UDPS a senga ba autorisation kuna. Donc, emblème wana ndenge batumbi, je condamne ça avec la dernière énergie. Ça malamu telo ko bande ko basali. Allié na bino. Mais ceux qui ont tali côté nazo rejoindre maître Mamouké, il faut peut-être ba ebapé ko identifier. Banani wana batumbi, tant monsieur za un peu bato Vital Kamerhe et ça la population na siakana mais comme mandé en eza malamu. Par rapport à la décision de la justice. Par rapport à la décision de la justice. 20 ans de travaux forcés. Wana penza nalinga ki ndeko cardinal na inéligibilité de 10 ans après sa condamnation et puis saisie de biens, compte bancaire et tout ça. Omoni ndenge tozoloba, grand respect pour Vital Kamerhe. Pour Ndeko Jamal a fait ce slogan, grand respect pour Ndeko Vital Kamerhe. Une minute. Nayebi. La justice a fait son travail. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, Azako kolmate ba brèche o ya tissu ezala qui détruit depuis plusieurs années. Il y a justice. Oyebiton batu mingi bazolo bana TV mbala liboso na mona posa boté. To mona musée le père tango kota na. Ton point de vue s'il vous plaît. Nazo kende. To mona musée le père tango kota na mboka oyo. Papa Bemba Saulo na lekaka na TV asambaka pe azongisaka ba bien l'état. Mais bandeko ba esima ba mekaki kotumba ndeko Félix Tshisekedi azozongisa. Mon point de vue pour ngongeza moi mokuse mena kozongela na maloba. Ngai procès oyo eza procès moko tellement pédagogique que ça nous a enseigné beaucoup de choses. Et par rapport à la condamnation. Moi j'ai retenu, moi j'ai retenu deux choses. La condamnation, nous saluons et nous inclinons devant les décisions de la justice. Pour une fois aussi, hein, parce que le juge aussi a Azalaki éclairé, en 10 jours à prononcer le jugement. Mais ndeko Vital Azapé n'a pas moyen ni on se peut constitution garantir. Ce que c'est pélité. Dans jugement, aux ana makoki, il y a qu'aucun pas zouzi, il y a chambre. Déjà, oui, déjà n'appelle, oui, mais pas bon ça n'a été n'appelle p. Juge à koki soit qu'on infirmer jugement au yaliboso, soit à koki qu'on confirmer en tout comme pas koki qu'on alourdir peine. Et là, alors, lui, à tout moment, il parlait sur instruction des chefs de l'État. Au cas où il appelle, comme une cour constitutionnelle, place au avocat, parce qu'il y a déjà, laissez-moi lire, voilà, Pierre Olivier, avocat français, ancien bâtonnier à Paris, qui est aussi l'avocat de Vital Kamerhe, qui a promis d'ailleurs que de même à niveau de la justice internationale. Au cas où comme une cour constitutionnelle, là où il citait à tout moment les noms dessous sur instruction des chefs de l'État. Ndeko Cardinal, Ndeko Bakina sa point de vue par rapport à Voilà, on a bâti c'est au moins une minute. Merci beaucoup Ndeko Cardinal. Au par rapport à Likamboyo, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les décisions de la justice sont faites au nom du président de la République. Tant qu'on Ndeko Vital Kamerhe tant on nyonso na respect belé nazo na ba makambo personnel kunate. Mais tant wazolo batang on nyonso sur instruction du président, sur instruction du président, sur instruction du président. Tomoni wana juge na impartialité à justice akoka ki pe kozwa pression ya président de la République en tant qu'allié naye koloba. Limbisa mona ma est sauvé. Mais le juge a fait son travail. Donc, hypothèse ou on sur instruction du président de la République, Totika Yango. Et on a fêté. Très bien, mais il y a Jérémy Salvador. Voilà, dans le procès Oyo, c'est vrai que les alliés, ils ont été ici bateau. Kaka Congo te kasi Afrique mobile. Que nul n'est au-dessus de la loi. Ils ont qui slogan dans le gouvernement aussi les collègues, la République et les collègues. Mais tout le monde est matérialisé. Car si quelle que soit mise en application, il y a les Kambo Oyo, et ce qui peut que Tala, le lingue kan vous allez gérer yango. Et c'est là qu'il y a bien la procès il y a el professeur pour être moto ya boania koleka. Parce que bien un faiseur de président, dans la carrière moko politique est incontestable. Bamboule belé, c'est là qu'il a Sénat. Bamboule belé député. Bamboule belé cofondateur d'un parti politique qui dit avant ici UNC et Vandi ou à douter nango azate. Kasi le corps balobaka ceux qui ont alipé mayele mingi même ata mwana mokie a ope ko koisa yo yango zalipe justice. Et ça li
esengote lokola tomoni na suka na yango ba ko pesa ye 20 ans déjà otali âge na yazana 61 ans plus 20 ans de travaux forcés on a 81 ans et puis parce que sous 10 ans les sous oyo akotisa sur na scène politique te on ezali méchant ezali règlement des comptes to yebite est-ce que ezali sentiment po na landi vidéo moko boye awa na Kenya tant basili kotuna ye alobi boye na batante na biso ezali que na mbula oyo 5 ans 2023 à 2023 voilà. Yepe a commis président kasi ezali système ya pion ndenge totolobaka tozobeta molana yo kasi donc après 5 ans na omatasu na cheval te yendo komata cheval oyo bon on ezali ba analyse lokola ngana ezali kosala bato nyonso tout ezali kosala yango mais na moni ete na kati wana assentiment personnel pe ezali na kati po c'est vrai que samba na l'état babimaka maboko pembe te po zina déjà na kati ya mai kasi 20 ezali kilo mingi 10 ans na bomoto ezali kilo mingi très bien est-ce que ezali te ko empêcher Ndeko Vital Kamerhe faiseur de président agwa ko sala pe Maître Donald doit répondre biso na ke Maître Donald tant on a ogi déjà kuna papa Jérémy Salvador abeti yango d'ailleurs etindi biso pe na lombango landi motuna e ngana ko bakisaka ka soupe likolo lelo mboka oyo ezali na chaîne mobimba po ete kaniaka ebima chef de l'état dali na marmite na ye oyo ekolandela makambo de près ekopesa ba information avant que le gouvernement pesa babengi yango cabinet bakomona kaniaka ekobima bakotala kaka Vital Kamerhe ti ndenge ya komema na makambo na ye pourquoi pas basalaki audit ou informer au chef de l'état bien avant. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, Dayambi Moutoune à papa. Course à 2023 écarté Vital Kamerhe. Oui, d'abord, je reviens par rapport au propos de Trésor Latine. Oui, Trésor. Frère Trésor. Ah, tous en a 3 minutes. Tous en a plateau politique. Ah, tous en église. Ah, c'est Babylone comme église. Ah, ça n'a vraiment rien à voir ici. Nous sommes des acteurs politiques. On vient pour nous éclaircir. Merci pour l'éclairage. Alors, Ndeko Alobi, il a senti la haine. Bon, je refuse de penser que Ndeko Ayebi peut-être définition à haine. Ça, c'est complètement faux. Ndeko Ayebi haine malam. Je refuse de penser que Trésor Ayebi, c'est que ça veut dire une haine. Non. Ce qui balakisi de l'autre Ndeko Trésor, une vidéo où on est en train de brûler leur maison. Au poser une question que au moni bazo tumanda kunabino, qu'est-ce que tu peux dire? Non, je vais d'abord qu'ils comprennent parce que moi je ne veux pas que on tourne en dérision mes propos, tu vois. Très bien. C'est un sentiment d'un combattant qui voit l'emblème de son parti en train d'être brûlé. Il est sur un plateau, il doit réagir comme je réagis. Voilà. Mais finalement, j'ai dit, nous appelons au calme. Très bien. Ça, c'est pas la haine. Alors, la question, alors. Ok. Alors, par rapport à la question, il faut savoir ceci. Vital Kamerhe est partenaire au président de la République. Toza avant campagne, plutôt avant élection. Nous sommes en campagne. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, Azo le Kana Top Congo. À ce moment-là, Vital Azali partenaire naé. Les Azo le Kana Top Congo. Bazo poser une question par rapport à la justice. Félix Tshisekedi alobi état oyobi sotokoya ko installer ezali état de droit. Ata oza mwana mai nanga. À ce moment-là, Vital aza partenaire naé. Donc Vital aza mwana mai naé et le président n'a pas mâché de mots. Il a dit ata oza mwana mai nanga, ata totanga na yo, totambola na yo. Mais ceux qui ozindami na ba cop, justice ekotia au maboko. Là quand il le disait, Ezaki Makamba 2023, c'était connu que ceux qui a ici mandat nae, Vital Kamerhe a correspondre, ainsi de suite. Nenge toyokana ki na accord ya Nairobi. Ok. Mais batu bazo bosana mingi na accord ya Nairobi. Na accord wana c'était prévu na accord à Kenya que Vital Kamerhe devrait être un premier ministre. Batubazo mitou na te pour la ligne Vital a comme premier ministre. Bon, il fallait tout respecter l'accord à la lettre. Vital lui-même a compris que je ne peux pas devenir premier ministre. Ça s'est arrangé. Félix a kangisa qui était que na kangisaye
Pour sinon, il faut comme un premier ministre. Non. Basololi Nandeko nae. Bon, regarde les circonstances actuelles. Ça ne te permet pas d'être premier ministre. Eh bien, est-ce que tu peux devenir directeur de cabinet? Vital Kamerhe dit oui, je peux. Et il est devenu directeur de cabinet. Donc, Bazolo Baké, 2023, Félix Alinga qui a écarté. Vital va comprendre que l'accord au Bahalo Belarana, ils ont déjà respecté. Il y a deux ministères que Vital Kamerhe devra avoir. La défense, l'intérieur, l'économie, les finances. Est-ce que Vital a eu ça? Est-ce que l'UNC a eu ça? Est-ce qu'ils se sont plaints? Ils ne se sont pas plaints pour ça. Déjà cet accord-là, il y avait déjà ce problème. Donc ça s'est arrangé en famille, entre partenaires. Ça n'a fait aucun bruit. De la même façon aussi que même si Vital n'était pas condamné, ceux qui de peste monique, nous pouvons donner un deuxième mandat à notre président, ça se parlerait en famille. Vital a vendu, bureau politique naé, Bissopet a vendu, on pouvait trouver des compromis. Non, Vital Kamerhe VK, toti que la présidente a ça l'appel du sous 5 ans pour concrétiser le programme naé, peut-être Yopé Sima. Est-ce que Félix Tshisekedi avait besoin de faire arrêter Vital Kamerhe pour l'écarter? Pas du tout. Ça c'est faux et archi faux. Donc, Batouba Longolana Makani Sikuna. Makani César qui a état de droit qui devrait s'appliquer. Est-ce que. Une minute. Les gens loboko ya mutute 20 ans. 20 ans, voilà, tout le monde est normal. Autant que écoutez. Législateur, comment que c'est punissable d'une année à 20 ans? C'est législateur là, Azala qui contre Vital Kamerhe. Quand il était en train d'écrire la loi pénale. Le législateur a lobby que 10 ans, Moutouako exercer fonction politique, t'es dans la loi. Azala qui peut contre Vital Kamerhe. Donc, arrêtons de venir peut-être raconter nos vies sur un plateau de télévision. C'est des choses qui existent et le juge. D'ailleurs, il faut te dire, 30 secondes, maître. Na qualité, il y a directeur de cabinet. En tant qu'une personnalité politique, un haut fonctionnaire de ce rang, mesure, il y a sanction, ça ne peut qu'être de mesures aggravantes par rapport à la qualité. Et puis, au tout dit, est-ce que tu sais que Diaïba quitté? Que Vital Abanda Roïba? Na posé aux mêmes questions, Batunion, so bakanga kabango na ba tribunaux, na ba cour. Bato bakangisa kabango, ba ye bagate que bato na babana oiba. Voyez-vous, quelqu'un a commis un acte. Il n'y a que la justice qui est le garant des libertés individuelles. Très bien, maître. Merci pour ton éclairage. Voilà. Tu pas un trésor bakena rapidement parce que tu as le moins 2 minutes. Après, tu peux pas 2 minutes après la désannoncer. Voilà. La télé, c'est le temps. La télé, c'est le temps. Voilà. Par rapport à Ndeko, tu as dit que impartial, mais tu as dit déjà, na réitéré, tu as dit ecclésiaté. Et ça a moins rappel, hein. Ça a moins rappel. Mais, moralité à Moutou. Et ça a un échange à rater. Et l'autre chose, ceux qui n'ont pas un accord à Nairobi, tu as un accord de sourds et de sourds. Nous préférons la conséquence politique et l'arrestation à Vital Kamerhe. Donc, on a un accord des aveugles et des sourds. Ça n'allait pas aboutir. Pour mettre à l'Obiawa que Vital devait avoir tel ministère, mais à Zuyangote. Il faut que nous attendre un livre réel politique. Il y a Dr Hans Morganto. La réalité en face de la politique, vous devez les affronter. Tant que vous pouvoir, que coalition c'est que ça mana bainde comme sous. Donc il fallait que panza. Na makambo ba respect ba corte. Conséquences politiques ya Vital Kamerhe. Vous savez, ngana uta koloba liboso que procès oyo est enseigné biso de façon plus pédagogique. Et là ici, peuple congolais, comment la chaîne des dépenses de la RDC est agencée pour tous les projets à Mboka. Boni mbongo ndenge bimaka tiye comme une exécution et loko et sikani nezwaka mbeli titi ekoya 423 millions de dollars ya Bukanga Lonzo tant mususu mwa mukeka kande salaki o basala nzela wana otoyebi ya biso na salongo kuna bapesa mbongo nyonso mais mbongo wana to musu exécutant o ya terrain mettre toke na conséquence politique pour o chité wana voilà na conséquence politique voilà bakoki kokunda nazo défendre Vital Kamerhe. J'ai un très grand respect pour un parti comme l'UDPS qui a